mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela zabo nakoki nanga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kamaladi na bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba misela matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misela ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misela nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Novembre. Tala cadre kitoko oye sengeli yo se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne lokwa malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bana poto, bolanda biso vraiment ebele na si herbe mona raken pia na soki aye mikolo ba benga songi kisongi ezala te tolanda place ba actualité ezali. Bobi après matanga ba événement na RDC na biso ezala nango toujours ebele. Alors lelo pe boyoka ndenge tolobelaka Mystère Vexa c'est Prince Yaweli mosungi ya batu ebele. Prince Yaweli chaque fois soki aye Congo tozwaka temps ya ko
solola na ye mwa muke Prince Yaweli o boyebi ayaka toujours na makanisi ya kosunga bandeko na biso babola oyo bazo souffrir akenda otala bato baza na ba difficulté tokosolola po émission oyo ndenge tozosala boye ezalaki surprise nakenda kuta Prince Yaweli na maternité ya Kitambo na asiri bolanda bino moko ba image nyonso tu makambo tu tokenda osala na maternité ya Kitambo. Prince Yaweli, bonjour. Bonjour Ken Piano, tout le monde est ici. Bon retour, hein? Merci beaucoup. Nzamba Kumbama. Alors, Prince Yaweli, na habité première question, premièrement, na nous allons que non. Émission Liboso to salaka, ezalaka émission ya badon oyaka ko sala. Émission deuxième émission oyope eza deuxième occasion oyo na ochokuto sala quand même badon na maternité Kitambo to bomba te. Esprit wana ya chaque façon koye avant na ta famille okendana na ba orphelinat okendana na ba maternité pourquoi ça là bon d'abord un kenane biso ki nga naza vrai muto aza vrai abosa na geloko alobara avant si je me rappelle bien tant au sara ba émission na bisaro kinaba c'est une éducation je sais de donner à mon fils balobara loboko epé sara nzamba pambola ngo et puis na bisaro na biso soki na ki na sali donté ça veut dire que na travail qui était aux États-Unis. Voilà. Na sala qui était donc musala onga na sala yo yebeza musala mo trop dangereux na sali 10 ans na musala wana soki nzamba pambolinga ba risque on nyosto na bimi sans et sauf na yaka na pesaka moi mabonza na ngolo na pesa na église na préférant na ngana kinde ko aider bato nde na sala bongo. OK, ba situation kuta na ngolelo na maternité ya Kitambo est-ce que na poto pe bokuta na ba situation bongo? Non. Bon, tant que le poto est belé, toi en Europe, ezali, surtout en États-Unis, surtout précisément à Texas. Bon, au Monikuna, d'abord maman va boire au fêlé. Tant que moi ça en zemi, bah paie sa carte, moi va bien en food stamp. Bah tu as sur $800 et dépend à monta bah hôtel à son barabilo. Ceux qui pas boti, bah paie sa n'habite carte moi bien ceux qui week ceux qui n'y. Donc il faut moi ça qui n'a reçoit biloko ya ofélé. Donc na mboka munde d'abord maternité ba charge raté. Ils ont ofélé. Kota la ndengo kutaki ba maman na ba situation tout ça omoni ba film susu depuis ba bota ba beti ba 3 mois mbongo ya ko futa vraiment maternité ezate ba ondimi peno futa facture ya batu nyonso ba konteleo tout le monde o bazalaki na sali wana vraiment ondimi futa facture na bango nyonso tout na ebité Prince Yaweli est-ce que tambola na ba carte bancaire ou bien tambola na ba mbongo en espèce ondimi ko za charge ya batu ebele bongo obimisi bango maternité kene moni ba mbongo to futi na so ba million te. Donc ils ont un bon mot ya mukie mais ça la passe que batu baoza na mesure au foot en côté pour nini pour mboka ils ont tambola bien te parce que ceux qui mboka ils ont tambola bien ndé mutno sanga na possibilité à comprendre ya rezoa soin na yemoko parce que mboka est tambola bien te yango batu ba na biso na vérité to futi ba million kuna te to futi ba mbongo oyo batu ba ofanda ba omela kutu ba masanga par-ci par là parce que dépenser en une journée mon to bepsi mbongo belé te mais et ça liga pasi ndé to moni ba maman ba boti et puis bana ba kangi bango et nous on veut toujours rentrer dans des polémiques inutiles, on veut toujours créer des pages pour insulter les gens. Bon, pas les pages pour insulter les gens mais nous les Congolais to komi saraba page wana ya pour mutataka page neti ba vina nga Jérôme Mabia la news des stars na PCMO TV nga boga ba la mama j'ai la bouche ba bouche autorisée bango ba sala la polémique te bango ba tiaka mam na bango biso monsko to ya ko finga ezana ba ka autre ko aider keno moni mboka oyo ezana ba ndeko mususu abilité à la lipa la mukité raisonnement sur le capé bato trop ozomona ezana bato oyo azaki bien abimi aki azu mutuka asala accident akufi donc tant nzamba a protéger biso to kansate ki mokili oyo biso to na pouvoir ko le kanzambe okobi mabope lisasi otiska muso ebomio sala bien na mokili po nzamba pambola. OK alors Prince Yaweli to remarquer vraiment Congo na biso ba difficultés aussi là te ba difficultés zo continuer ko bakisa maraka ninge bandeko na biso diaspora balelaka tout ça mboka rien ne marche to mona pena rien ne marche ya solo po oke pena maternité okuti pena ba mama
mbongo ya kofuta po babima na bana eza te. Donc mboka esengaka pe moko boye peuple leli bozoli biso ata mwa solution ya moke, mais awa toomona vraiment c'est comme si souffrance wana ezokola se kokola. Prince Yaweli ndenge oyaka Kinshasa kotala ba situation ezopase na bamboka na biso esalaka nde nini libanda bovivre mwa bien ke na mboka na bino moko okuta bamakambo ebele tout ça esalaka nde nini soki oye mboka na moko? D'abord, on a pesi vient en Gaï Tchouké à Yambo, Bokechu premier, na pesi Mbote, na pesi c'est le djinn, na pesi Mbote, Obi Nasuka, Moutumsa Rosa, Bamamo, bo condamné, mais il faut boire Baponi à Osa la Bongo. Ndenge Mundela Zara, au moni pena qui moutana mundo qui a bêti Moutumasas, mais va pesi avocat. Voilà. Tant que vient à Bokechu, Baolo, Baloba Bongo, Baosa Maramboana. Ngape nazalaka contre yango tango vie afingaka nazara pour yango te passer na linga vie on a mingi, mais mobali il faut que loba vrai mobali quand tu es un problème avec quelqu'un il faut parler, faut pas être un poule mouillé, il faut que loba vie nanga boke tu lobaka na sepelaka mota ba viana ba hotel na mamboka ngala mona ngo c'est bien mais kota ko finga ndera fo lelo oyo tango zo ba mboka na mona mboka nini mboka etamola mabe Mboketa mola mabe et puis c'est pas na opesa nanga faute pas ba konzi souté ndeto lo baba konza mboka ba oli ya mbongo bante vérité bina eza faute ya ba konzité eza faute na biso mo ba peuple voilà toza na peuple mo toza très distrait congolais lelo oyo ngana na kin na otambola omona partout omona business zo tambola eza business ya nini eza business ya babar voilà omona na CNZT bar na Congo abatu ba mela masanga du 1er au 30 batu ba lila bana late momo na ba sanzité ba baye ba boki so leki na côté centre supérieur militaire entre centre supérieur militaire na station aux à côté à lycée to Bongisa lycée to Bongisa omona côté à rond-point na ba sala mo rond-point ba tiamo ba chaîne karawana batu ba créer bar wana obike na leki na mona bi mais batu les sola baro aux en raison mais tout le beza partout ba bar na Kinshasa et comme pena partout autorisé que non batu ba ko mela ndenge balingi ba ko langwa ndenge balingi mutako ko tanda ku nyoso na kwiti na ye mais na sepeli nengo soulever point na po tozwa occasion pe ya kokende na mo ba pays mususu osomo na mboka na titiriki place na kendaki na tikala mo na bar te tozwi exemple ya Afrique du Sud na tikala ko mo na bar te surtout tiriki mutu po mela bière ba mela ya ko batama lelo eloko wana vraiment na habité Prince Yaweli c'était wana tio comme na point obetango c'est que ça c'était mo ça le solo mo soit comme makasi non ce qui na beti ngapena kina baba rangote mais so na beti c'était pour yo tuninga mboka ke mboka eta mwandeni mboka eta mwa mabeta batu ba ole la passe metango ba konjana bazolega na mituka ba mona bino lundi ti dimanche bar lundi ti dimanche donc bar batu bazo melara masanga mais baba wana ezaka l'état d'autoriser. Est-ce qu'on dit que bamboka ana pe otomona ka babar ezate soki ba autoriser bango ke babar et comme na babala bala batu pe babandolangwa te. Non Ken, je ne suis pas contre. Ole muto asali bar ne ola yiba a créer moi business ne. Maintenant le blanc lo oni tango tu na mboka eta to le blanc mambo ba mama oto tu ko bimisa pour mboka etambola bien te. Bon mboka etambola bien te, peuple congolais on n'est pas soudé, on n'est pas unis. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Toi, en Afrique, en Afrique, en Afrique. Mais le problème de l'Africain, c'est quoi? Quand il commence à travailler, la première chose qu'il veut faire, c'est chercher la femme de l'autre. Bah, sentir nga. Donc, arana posa akiti sa moninga po azalikolo. Problème surtout biso ba congolais. Mais tant que l'ingimboke bonga, il faut tous à la unie. Bakondi ba ole kabazo mona biso tout ce qu'on sait faire boire danser tozo telemela mambozo le kana mboka te kaka kofinga ozo mona mutu mso lala ki ala mukite yo zu chance nzamba pesi ngolo c'est parce que tu as encore une mission sur cette terre voilà. Yo olamuki eloko liboso ça le brosser mino ki na ba page OK tala au moins na kumisa nzambe moi so apesanga parce que ça veut pas dire parce que moi si nanga za na réseaux sociaux tenda za moi si mon malam mais moi si nanga so akoti na YouTube et l'orni en salara akenda rolukela ngai
biloko ni fona mela âge c'est pour ça ni ngana ba congolais o te ba kita âge ti lo ba na 22 ans te nga si na koli na moi sino bosala combien des années lié to koli na aza le qui a pire master na ngai papa ni na papa na ba bandi boulot mili ensemble mama ni na mama na ba master donc ngane to kabona kana ta ya ya ba diverger ba le qui na quartier piano donc yé to balana bala bo mwana to kabona ka tant ba guerre salama ki boko malinga réseaux sociaux te bolinga ngo bandaki na ya ba âge nini 14 ans 12 ans 13 ans na habité on a une cuisine interne. Ya mana alo boza parmi ba yayo ba baby sa ba leki kasi. Te na baby sa leki te parce na baby sa ki ndele on a valorisé te. Pas to banene depuis au moins na lelo pe na zanaï. Voilà. Ozomona le makambo leka ki belé mi kakata no batu bazanga raté bazara baloba ka so ba monte loko texo. Nini ba on nini ba capture d'écran ba tindeli o tala kité ken na lobi be pona prince mais tant to bongi to na sengo mutu moko ta kumisaka surtout yo kombo beba na ba fi internet ba page nyonso to ba lobela prince ya welo kabola nde be kiri ba fianga ni bazalaka na bango pe bien yo ka kokota wana bona ebite makambo ngo balobaka na est-ce que soit ka madame te madame na ngai ayebi ngai omoni nga naza d'abord téléphone anga Samsung et on a password mot de passe et on a password iPhone il faut ça la mot de passe aibi maram nanga nyonso ngana garçon te na kendo sukola na téléphone so na kena téléphone na douche ça veut dire que quelqu'un va m'appeler na madame mtobe nga comme ça ngana yamba batu suko ba komelanga madame nanga na na biso mta komelinga répondre na tikela ke téléphone omoni congolais aibi ka ko bebisa kombo mutu et puis biso ba congolais tozara bakolo belo bon internet neti balobi ke lelo ken pia na suba na mbetu ken pia na ndoki ngai na ko vérifier te na bani mamoko panza sango tozuli solo o ya ndeko na ngai héritier wata na pesi mbote na Naomi Mbando so Naomi Mbando ndeko na ngai wana yo mona ka te ndeko mo sala ka voice note aloba ke o abota zana 3 bana azo confirmer eloko loko ndie oyebi o abala o ka bala te Ole oluka o salata business oluka nzamba pambola o aider famille yo préféré yo mwasi na tanga ba maman na biso basi ba maman so bazo mpesa respect ba papa bazo ba maman na ba parler na boîte té na internet té na yebi ke na ton internet ya gité mais lelo basi ya lelo mingi malgré moi na yebi ke nga na respecter basi na pesa ba maman valeur ya on a tuko valoriser ba maman parce na lo bara soko respecter moi si nzamba opambolo za na bénédiction mais basi alelo ba yebi komi pesa respecter tala yo mo voice en fille na saki abota bana misa ozo confirmer neti oyebi et le internet nga na landa ngote parce que congolais soko yo ko salisa ba lukaka ba kitisa yo makambo internet yo landa raté mais na poser ta moi question moi muke par curiosité kaka ndenge zalaka moi songi moi pilipili pe et ngaka bien ekota na moi biloko po biloko eza elengi siko kotala ndeko na biso pe na ndenge réputation no ebeba pour yo réputation ebeba koleka na ya frère Mike Kalambai na ndenge réputation no ebeba balobi yo bilangano mingi ba fi internet olobi madame kutu mo dépasse ezalaka te madame makambo wana eswaka epenate ndeko na biso pe moko internet parmi ba oyo bakosela ko makambo wana yaki mwa tourne États-Unis est-ce que abetaki tour ata na parler madame apesaki andimaki kopesa atambote na posa biso émission na biso ya to lobela mambo ba don lelo oso balobi ke moto azan andoki ndoki na l'état basambisaka ete te nazoloba mpo nasololaka na bandeko na biso basi baloba babulelaka prince pire vie na biso me bato babulaka neti babulelaka kaka bamabe ya pamba ebongo tu sais toujours dans la vie quand tu veux t'expliquer toute chose tu essaies de t'expliquer oya robima innocent moye ya ba mamususu il faut pas rolobela ngo to lobela mambulelo bana babotami to sepeli mokili bakisam to aider ba maman surtout comme lobela mamususu tante to laksana no ba image wana landry na ebite so ko tela biso nano ba image bandeko na biso balanda nano makambu nini to zolobela o to ti vraiment ko sala to landa ngo se to va
500. Ça c'est ok. Ça aussi ok. Aussi ok, 93. Et ça c'est 5 000. On a 5 000. Au total, ça fait combien? C'est 5 848 plus Divisé par les taux. 2, 3, 4, 5, 6. Les pays. 6. Les 6 facturés. personnes, oui. Et le deux là, ça va faire combien? Donc, là, c'est ma... Ah, c'est l'accouchement normal. Tout va faire une fois basse parce qu'avec ces arènes, ces jeunes sont à tomber. Vous avez constaté, madame est là, donc la plupart qui viennent accoucher, qui ont suivi des césariennes, ne savent pas comment s'acquitter de leurs frais et sont là que quelqu'un qui a un beau cœur puisse passer et les aider un peu pour sortir. Car nous pouvons encourager ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tours pour voir combien... Oui, justement, ils ont déjà eu, parce que j'ai seulement 3 accouchés. Donc, on a déjà totalisé tout normal. Et on a fait signe aussi vers Kangourou, là, il y a 4 personnes, je ne sais pas si... Ils sont sortables là. Ah oui, cas sortables, c'est ça. Vous avez facturé aussi? Oui, facturé. Et puis il y a seulement 2 chez moi là-bas, il y a 2 factures non facturées, mais ils ont déjà... Je leur ai dit pour 100 000, je donne 100 000 avec de 11 500 qu'on paye avant. Ça couvre toutes les dépenses, oui. Donc chez moi, j'ai seulement payé 8 accouchés. Si vous pouvez... faire sortir combien de personnes? Bien, c'est juste ce que vous avez trouvé. Là, je vais parler avec madame, mais elle nous a déjà montré combien. C'était combien? 8 personnes. Oui, et puis il y a 4 personnes aussi. On va parler avec madame, on va voir ce qu'on peut faire. Maintenant, les gestionnaires aussi là vont faire tout ce qu'il faut comme administration et vous aurez une quittance pour pouvoir avoir quand même une preuve de paiement. De leur part. C'est pas toujours, c'est comme un père Noël mais en retard. La facturation, une fois que tu as le dossier, c'est... Parce qu'ils ont payé pour... Le s'ils veulent avoir un reçu du montant global. S'ils veulent avoir... Bon, non. Chaque malade doit avoir son reçu. Chaque malade doit avoir un reçu. C'est là où on le verra. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire... Merci. En tout cas, soyez les bienvenus dans nos murs et encore merci pour les mamans et leurs bébés. Le micro ici. Ouais. J'avais oublié ça là.
Voilà, bana poto. En tout cas, bande retour bolanda biso partout à travers le monde. Tu expliquer bino ki eza na bande comme suba botama na mitema vraiment à kosunga. En tout cas, ndenge bomo na biso awa toza na hôpital, toza na maternité à Kitambo. Donc prince yawe le mystère Vexas chaque fois à Kinshasa abosa na raté côté là ba orphelin na bakenda na ba homme de VA tout a pensé pena ko ya na maternité à Kitambo. Kobimisa ba mama na biso kofutela ba mama na biso nyonso o ba botaki ba farti bato ba wumeli basali ba 1 mois oyo boza la facilité ko futa te nde ba papa ba ye pour que ba futela bato wana donc bato bazo ko futa fartir na bango te nde ba papa ba mona mte malamu baya pona bato wana ba koki ko futa mbongo te a futela bango yango na to memaki bango na kata salle na yebisaki ba mama na kanisi ba papa pe bango ye ba ye ke ba futela ba o ba womeli à part ça ba yebi no mo bilora mike ndeti pampex mo eloko moko muke kaka nde bango yo bazali awa baza maloba ba transmettre nge pa na bino malobeza e pa na bino. Alors bana Congo nde bolanda biso partout à travers le monde bolandi maman na biso infirmière ndenga lobby donc toyena prince yaweli na chaque fois ma colonne qui t'a Kinshasa bomona ba action bino moko tokenda na ba homme de veillard ba orphelinat lelo vraiment penser à kita awa na maternité à Kitambo aye moi tour ndenga yaka toujours aye na madame na ye azawana leki na ye pe azawana ba pe na madame na ye donc tozana besoin batu ya boye bato basunga batu po batu msuba lobaka ken bobwaka batu wana basala keloko te na mboka mikolo to préféré ozobwaka moto yo asungaka na ye batu nete prince yaweli chaque fois ya kabomona ba action bino moko donc prince yaweli na habite moi liloba ndenge mama lobio moi liloba ça bien mbote ba mama Olobi mama ba umeli nde baza boye bazo bimate alors ça ndamba se bango grâce quand même pense biso aye pour que bazo Prince Yaweli comment c'est Prince Yaweli Yaweli ça signifie quoi Yaweli c'est akoyebiso ici Mongala Mongala ouais en fait tu décidé qu'à toi ko aider bino ba maman pour bino nde bo pesi biso vie haute le lot aux anango so le lot oyo maman se to ça les aussi mbeza pona bino ba maman parce que beaucoup pe ko sala avortement bobo ki bana ndi musu basalaka mais atana ba souffrance bondimi bobo ko la baleki na biso oyo ba bana na biso oyo yango to baki o le to bebisaka ba mbongo na ba boîte ko kabela kaka bato oyo ba musicien bato boye biso préféré to aider ba maman pour avant to lo baki mboka ngo ebonga biso moko nanu to za na amour ya mboka ngo amour ya mboka eza nini ba maman soki to pesi ba maman respect nde mboka oyo ko bonga so to pesi ba maman respect te Congo etikala ndenge ezali merci beaucoup. Alors papa maman azana mbizi makasi wa koloba na bino ba mama nani akoloba nani akokoloba po liloba oyo kopesa ye pe courage po akoba kosala ba action oyo pesa mama oui mama ngelo pour remercier merci papa na nde boyo sunga biso na kati hôpital. Maman sali combien de mois à l'hôpital? Vous sali combien de jours? Des semaines. 2 semaines. Tout le monde est le long de quoi pense à où il a joué charge nabino et sali comme. Et ça il a bien mais on va continuer à pambola. OK, merci beaucoup. Merci. Alors maman n'a habité au sali combien de jours dans l'hôpital? Papa sali 1 mois. C'est pas ma casse, merci beaucoup. Papa sali biso faveur. Makamba boy na yoka ngo kaka melelo e komeli ngai. Da komeli ope on demaki angote. Nzimete mela yoka kaka. Ke na Kitambo babimisa bato gratuitement na yoka kaka.
lelo ekutani na ngai na CP. Non, na kitambo babimisa bato toyoka ke non bato msope ba ba pesa ba don ya babimisa. Na yoka ka bongo. Lelo mbali boso na vivre ango. Merci beaucoup papa. Nana esengo makasi. Est-ce que ozalaki na kondima ke lelo bimana mwana maternité? Nazena onzimate. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas Prince Yaweli, merci. Ngana osengepe merci pour ba mama bazalaki n'espoir te. Mbongo na Congo eza pasi ya blague te. Yango to senga ba konzi na biso vie sociale na biso vraiment ba mama ba okanga makanga na ba maternité boy solution na pe ba lukela biso po boy vraiment eza pasi. Ba mama maman ça va? Oui, ça va bien. Tomoni ndeko na biso Prince Yaweli auti États-Unis ya kotala bino moi un mois kozani. Nengena sera merci le lourd sali. Vous salez combien de jours à l'hôpital? Un mois. Un mois. Est-ce que vous avez un espoir que les lopé et permettre de ma maternité? Si. Nous avons un espoir en été. Ok. Loba souke zali okoloba na e. Nengena sera merci bien le lourd sali. C'est tout. Merci. Merci Landine Zenza. Merci. Bandeko na biso pe ba ministre belé tout le monde a rappelé bana ba ministre na ba boîte tout ça awa bandeko pe ba souffrir mbongo akobimisa bana ezate. Maman ça va? Ça va bien. Na pesika merci na ndinga apesi biso. Jamba pambola. Umeli quand même na hôpital. Na sali 10 mois. Hein? Na sali 1 mois. Vous sali 1 mois. Est-ce que vous avez un espoir que lelo makamba boykoya? Nazaki espoir na tenjamba batela. Merci beaucoup. Alors, namoni mama linga loba. Mama, esengo namoni oza esengo makasi. Papa nanga na esengo makasi. Na umeli awa jete. Voilà. Mbongo ezate nazo senga kutu basunga ngai na kakola na tikala tana nyongo na kenda kuna kesata ki bone pa mutu. Na bando ya futa malembe na banata kokomba baboyi bafandi singa ka boyi. En tout cas lelo pena na moni yango ezaki bénédiction pour na ngai. Kutu nazaki na ba 200 francs moko awa. Donc 200 francs na takuna na pesa te ba futi nyonso. Ba futi nyonso to esi ba futi. Oya mama. Mama excusez. Mama tozala ene azate. Boko ya mama tozala ene ya infirmière azate. Tomoni ameko ya po bandeko na biso peut-être moi confusion za moi muke. Moi confusion za moi muke. Misusu ba douter kaka. Misusu Prince Yaweli. Maman excusez. Bandeko na biso misusu ba douter peut-être mso kobima na bango et comment nini boetika laki est-ce que zo assurer biso ndenge toza awa Prince Yaweli asisi makambo nyonso tout pona bango. Nazo ko assurer bango parce que tolobi bien ke batu oyo ba wumeli awa nde bango wana nde mutu bafuteli po bazana droit ya sorti na bango. Alors mutu nyonso to bafuteli awawa akobima sans problème bokozwa ba récit na bino ba attestation de naissance na bino. Tolobi bien. Maman nalobi tokoye ba nombre ya batu combien bafuteli po awa ezana titopesa espoir epa mutu nyonso afani na mbeto. Siko ekosala bien te bamususu babimi bamusu peut-être babimi te na mona déjà polémique moko ekréame awa. Pour le moment na lobi nyonso. Non, nyonso to alors bakende kasinga sikoyo natikala kimi bakobima na miso na biso kasi bakanga bisaka na miso. Oui, bakobima bango nyonso parce que il y a des femmes oyo baza ba mesana il faut asokola suki il faut la tamwe loko yango no moni boeta ba cité ba finga ka bango. Déjà kotala déjà que afuteli bato ba umeli omoni te na sima na biso pa ya msusu ekoma moi te bakolala awa te na bisi bino ke ba umeli déjà na pesi bino chance mutu nyonso to akokende. Donc ba futeli bino bambongo bozana ngo bosaye basona bino mutu akolala awa te mutu olala awa za ate nyonso to tomoni awa mutu olala awa azate bazate lobake peut-être mutu akokozala na problème à santé
parce que bakoki epé bongo te moto aza un problème à santé non to soigner te to sisi parce que aweza mususu baza na ba problème ba déchirir faut landela ba soin na bango donc dès que ba futi na kesi na biso nyonso to kuna ba rekomati na billet kuna bango nyonso to ba remettre bango ba attestation de naissance na bango santé na dès que commis bien oh déjà baza prêt tu vois na oh baza bon ba problème ité en tout cas wana ndenka bala moko bazo kangisa bisaka na bango bazo kende. OK alors ndeko na biso autaki poto asali na makambo na nyonso yazo kende na donc akende na kimia ke awa tiki de faute kimia ngato solo la ka bien ba maladie na ngai to kene na bureau to solo li azana ba numéro akozo ba numéro na biso azuya ba ya service na biso ba comité directeur ba ko assurer raison pour laquelle na mema qui est pas mon ba comité directeur en tout cas un peu awa tozana sérieux ali awa et on a mema qui parce que sur les cas qui entre nous ici et ngako za penza wana ndena ndenga mabe comme le qu'on a mema type ba chef numéro 1 numéro 2 ba kutani donc c'est à moi maintenant que ça là pour que ba affiche à la payer pour na que remettre bango pe ba oya bango ba récit na bango ba quittance. Maintenant, on a pas un service à Kangourou. Ah, tu bête qui combien de fiches? C'était 8 fiches. Et on a comme on a qui a on a pas tombé. Il faut avoir 10 personnes. Ah, ils ont dit que c'est bagage non. Pas monsieur bagage déjà. Mon, si vous en savez sur avant, tout le monde a mon nom sur. C'est bon, il faut c'est la partie qu'on donne à la personne qui paye. Donc ils doivent brandir ça. Vous là peut-être qu'un de vos témoins, mais passer là on est en train d'élaborer les factures pour être sûr. Bien, si on remettait ces récits maintenant là, peut-être que certains malades ne sont pas encore autorisés de partir, ils de partir brutalement. Mais ils savent qu'ils vont sortir, ils ne vont plus payer. Vous là, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer et leur dire, maman telle, je vais payer votre facture, vous n'avez plus payé l'hôpital. Voilà votre facture, voilà votre reçu, c'est ça. Mais l'infirmière détient ça. On appelle telle maman, j'ai payé votre facture, voilà c'est autant. Donc chacun de ces dames-là sache que non, nos factures sont payées par le bienfaiteur et que nous attendons notre sortie, on ne va plus payer l'hôpital. Parce que si vous ne le faites pas, écoutez, nous sommes limpides, hein, parce qu'il y a des aventuriers qui essaieraient de faire payer ces dames-là 2 fois. Vous comprenez? Mais si chacun sait que non, on a déjà payé ma facture et l'argent est là, et que s'il y a un blocage, nous viendrons vite nous trouver la direction de l'hôpital. C'est mieux que vous sachiez les noms et vous citez nommément ces dames-là. Maman Songolo, yo, la foutue facture na yo, on fout de souter. Maman Songolo, maman bébé boy. La foutue facture na on fout de souter. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez juste dans quel état comme ça? À Houston, Texas. À côté de Dallas. À Houston, je vois, c'est là où on lançait les Apollo. À la base, la NASA. NASA, oui, c'est à Houston. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. On a fait combien? Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana voilà bolandi bino moko badondenge utopesama vraiment merci na ndeko na biso Prince Yaweli na likanisi ya bien vraiment azui aye Kinshasa pambate amemela ba mama na biso nyonso to ba blokaki na maternité moi quelque chose o aganyaka na poto amemeli pe ba mama na biso po bazala libéré mbonga kofuta na bambeto wana ezalaki te bolandi témoignage ya ba mama bango moko ndenge baoloba balobi en tout cas ba imagina quitter likamba boye koyela bango lelo en tout cas merci à Mr Vexas Prince Yaweli Prince Yaweli donc ça la bien et ça la bien bato ya boye bazala pe na Congo na biso alors Prince Yaweli côté la kolela nanu ya ba ndeko na biso ya basi wana kolela o bazolela ke bazala ki espoir te ke action boye ko salema et ça la ki okoma babi msabalanga jabon et ça la inga toujours bien parce que nabotama na maman na ngaza mo mbalta moi si nabotama na moi si ndé toujours na ba soki au sali au respecter basi kena moninga pe na abona pe na ba fio pe ba finganga au mona na moi so fingo zoba metam so idai a fingo zoba boy zoba mais au répondre et au fingete pour anini au lakseka ke ndenge oloba ke yo respecter ba maman il faut respecter ba maman kena vie oyo pour réussir Olona, si tu sais seulement respecter la femme, ok, ne musika na oloba te net na parfait na sonde nini. Na parfait na respectera ne basi okondi matenga bana na bota na tiko finga moi cité. Na tika la pe ko fanda te neti na fana na ndako na beta masolo ya fille mobo obena mwasi nanga to beta masolo ya mwana mwasi mobo à quartier parce que baloba na français l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce qu'on trouve bonheur, on betara masola ba fille mususu te na mwasi na yo. On valoriser mwasi na yo. On lingate, on kota trop na polémique. Pour na érier ko e pas mwasi no so bazo ba n'importe quoi moi so père lingata msu asilika à répondre. Au moins yango mona batu mingi basa mo ba kota na ba polémique, batu ba manquer mwasi na respect, mwasi na nga pena azana maman mwana te donc yango le moni qui na baki comme na respecter moi si na il faut na valoriser pe ba maman nani message na bango o balobaki esala nga pe na bien na mawa na mawa salinga bien donc na ebike naza pe na beni yango zo mona ken biso ba misusu oyo to na l'arte to za ba riche mais to yebinde ya ko s'organiser na vie grâce à ba bénédiction to sala ra batamité mabe baluka ba ko sa biso za na la to somba lupangu na États-Unis sombela ba parents ermo boepe kozala na l'arte wana sko bon bato ba souffrir na bato ba souffrir o bana ba l'arte yo muto somba ba parler na États-Unis olingi ko mikotsa na ra ba bola trop Prince Yawe ken penanga na epsa ko vérité na banga na loka bana poto te ba mataka mafuta mondenga na boy na kanga kuna na danser kendo tuna na justement ba biso noko wana akangi loko ta sala ka neti mutuna sala na tika ka famille na koti une siko na oti zamba na sali une année et puis 4 mois bana na côté zamba na bimi na sali une semaine na moni mois na moni famille na mba morokine donc na teke o bato bakosa ona kanga na danser na za danser te na ndenge peuple nyonso congolais sara na poto na somba ba palente naza na eloko o na préparer na sala ba parents na ande ba na
oyozo kanisa wana donc ngana mutu na raté na TV na bango posa non les allez toyebi ko sombi ba paranda kuna kati ya state kanisa na peso mwa cadeau mo na bombela pona olinga cadeau na okaki mutu passe ozolo baloba trop prince ya oli boye bon bino olinga cadeau nengo yevo po biso peuple congolais to a trop complexé et comme kaka bana poto yo somba biloko non de cher bana poto ba yibaka donc to commisser le tout luxe biso ba congolais donc le reno se faut impossible congolais ko sala ngote donc limbisanga na kati avion to taka on likolo nde ça ke finanaki oyo cadeau na aucun piana awa chinois za teken biso en tout cas makambo ya minene tricage ya teken facture ya ngoyo bana poto en tout cas mais il fallait que nous ayons un bon simba. En tout cas, bana poto, bota un vrai cadeau nan. Donc on sentit pena basket mais déjà cher makasi prince. Bato bakota magasin le roi Kim Prince Lozani bayebi parce que Akim retrikete. Biso chinois les karaté, biso chinois. Ata avion chinois sur la monnaie on va dans la scale te la Chine. Nalo baba verser ça on za ande ba monter makasi boy. Eza rana ba prix différent, eza ba basket mususu eza ba prix moko élevé, mususu bon nga siko na kokana o kende trop cher te na sukara muke na sewana. Voilà. Mais boy déjà ça cher makasi. En tout cas bana Congo bato bolanda biso ba vexation na biso ezanga mbuti bomonaka prince ya wela wala tango ebele c'est que ezande ba mbongo mapangu nde kufaka awa ken na olinga pe olata yango voilà parce que omoni congolais biso ba congolais eloko ko ngana olata yango eloko omoni congolais azabwe Ken, s'il te plaît, ceux qui pena osa muto parce qu'on a salé eloko parce que Ken ngana relation za mbongo te. Ezo ka batu mususu te bando e bana bango ba kansara ke biso lo kota mbongo na poto. Voilà. So ka bengi ka onga ibo bongo biso ka to pesa bon po pesa biso mukoni. Relation ngana yo nazana mamna sa business na sa yo mo bi na bengo Ken oko aider ngana boete. Ozo kende zo telanga ba makambu. Ozo aider nga donc t'es déjà un frère. Na sele loko parce que Congolais linga eloko ya ko sala te. Et comme grave pour na baninga monaka balungwa kita ba commentaire balungwa ba tricage na bango biloko ne mo apesi ken na ozongi selae ba mataka mafuta non nga awa pena eza bongo te o peneza balinga pena cadeau za cadeau non lata siko na be émission oyo ke yo zate donc ça la bien na posa bongo ozala otikala na mamunyon tout parce que congolais zara bongo biso ba congolais tozara eloko nyons tout luxe tala neti eloko oyo na mboka tokoma na deux peuples na mboka moko tokoma na bana poto na bana kini ça veut dire bana kini bon ngasko na mwana kini te mwana poto te na mwana Congo ça veut dire bana kini o azana kini awa bango babula na poto misale zara misato tokenda kosukola bibembe koyiba na kosukola basani donc bango mpona bango na poto ingénieur azate docteur azate professeur azate policier ya congolais azate donc peuple moko tolinga ko se dénigrer kene na beta na cité sikana abasukola basani na poto bakenda kosukola bibembe sikonga question na tunaka et bongo na ba mama mo bato basukola bibembe ba togolais to ba congolais basani suka mara ba chinois ne basukola ngo bon sikoyo bana biso pe bato poto soki pe to na mboka oyo za kolia malewa na coin olia malewa obeta dam ba masaba ba isobok soko ke poto oye olingi bazo spécial pour ani bazo spécial nga question na mitunaka pourquoi oye olinga bato ba ke outi poto mututu za même vision na yote mututu za na même manière na yote Mr Vex ezaba esprit oyo biso tozo tika ba image bano ba royalo bi balobake ponga na bango na za parfaite ezate pour les atajo aleki na tevalinga asente bien na complexe na bino place bo outil peut-être politique na bango ezo ekende bien peuple ezo lia bien peuple bazo ba valeur ya mutu biso awa valeur ya mutu za na ngote awa bako tuto na car pe bo ba tuto na car l'état eko dédommager ote mais bino kuna ils ont le contraire nga eza babilo monsieur salanga niti pasi muta oti poto telema mwana jike afanda jike nini nga na bato na salaka na bango na masana nga soudanais ake Soudan aye na boulot
namoni akangi ba photo afana ba etoko ba odame na maboko bango tuna bi bino pe na mboka amino so muto nti na mboka mundele ba pesaka mo importance mo atunga importance nini nani ti ba opesa mo respect mo boy abi rien biso ba olobaka ke non mboko kendaki outi atouti zamba oye ba opesa importance ba koto kendaki zande nini sikoyo eloko sala nga pasi biso ba congolais il faut to tika biloko ani za complexe mo biso to anango na poto so ko se eloko moninga wasa te okomi jaloux voilà no mso akoya poto aye penaza na éclaté aye bien te mais aoye bisayo mbongo nini biso to sala na poto ba futa biso ba sombaka ba biloko ba veste ba $3000 ba chemise à verset à $5000 il y a $1500 je m'excuse bon ba ozo mbongo wapi tozana musala moko te neti ngaken na betaka une année et demie na kati ya zamba wana yebi yango tant qu'ingénieur na osa musa nanga so na moni eloko ebimi cheki na ngai na longole 300 na bombi na yebi ke bato bana poso yoka ngo te mais photo éclairci biloko mususu parce que ba noko mususu so za na organisation te okoko benda ba planter oya ko boma baninga bore ebimi na bendi isa magasin tant na ko silisa année na zamba na kena magasin au mona nga jamais na oswape ka otamso mona mbamo na opesa mbongo biloko na nga na somba ngo kala dona kena na magasin na zu biloko na nga donc une année na kati zamba il faut kaka ose eloko mombe donc bato bakoka makamute batika ko boma baninga o bato bakenda poto kaka ko yiba donc kongola komise eloko nyoso luxe même eloko mutu mso akosomba so congolais asombi bakenda koyiba bango bazambongo basomba peuple mo boye yango mboka mo bakonzi yango basa o balingi parce que biso peuple to asudé te basala o balingi ken comment yo okola mukana tongo mutu oyo yebi kutu te obandika kofinga balobi ke keni piana bandiko imaginer le pe okomi ozo imagination komi sango pe normal mboka mo eza na église belé église belé mais bénédiction ezala te donc yo ko la muka obandika kufinga batu mo boy osko na posa nzamba pambolo oya pe na Congo Congo tala mboka ndingi ezali mais olingi ndeko na avancer te comment ba konziona ba ko linga ba changer boule parce que biso toza unité soki lelo biso to telemeli mboka o keni la rien en Afrique la raison en Afrique so peuple congolais to telemeli na mboka na biso lelo grève lobby en grève parce que ba konzipe ba vivra pour na peuple so peuple salité bango musali tambola te mais peuple ba to a distrait to lingité to yokana est-ce que ba grève na biso atokoka to mona to supporter ngo ka 2 jours à 3e jour banzale betaka batu na bapale fa omona batu babimika ba misalo esama misala ba konziona donc c'est qu'il faut batu ba accepter ko souffrir boy parce que mutu moko te azana to koza unité telemela mboka peuple zonyo kwama ba konzi faut ba changer ba sala boy non tout ce qu'on sait faire insulter peuple oyo ba finga omoni normalement loba albi peuple oyo ebi ko utiliser internet c'est les congolais donc tout ce qu'on sait faire ba internet ko comme ça ba tumusu na mbongo wana ba business na yo na ba Instagram wana zo bimisa o sala me biso le to ebikaka olamuki na tongo tiki ba na classe oye otima kolikwa mesa butena masanga musicien boy okaki voice note à moi si na été ba finga ki mutu boy ozo bandi ko panka ko finga biso ba yonga na lonyesa bandi ko na congolais soko lingo ko avancer na vie kozaka na batamboka na ote panzana so la nika mboka na yo ken Congolais zanga pour détruire ndekonaye akitsa ndekonaye bonne sœur Nathalie Neymar batno so baza bien na moko kuta na quand même bon nga pena na batebele to kuta na c'est comme si yo koma ennemi na batebele te ennemi te parce que na so batunyo mutu ya mboka na bino kuna ezalaka problème na comprendre te ouais problème na lo bana linga est na ba ki chinois na bi ke to kuta na te nga na zaka na zamba na uti na sali une année na aza mo sa sœur na ngai sœur nanga sœur wana ko to na Nathalie sœur nanga mutu nanga aidanga kuna ba mambo belé otamsu batu ba ebité wana mutu nanga ya kati sœur na respectaka moi si yosko otu nanga po yo yebi poni otu nanga mutu msute pe yango otu nanga sœur Nathalie na ebi na moni na été o na problème tenga ba concert obetsa ki fali wana le kai bien mususu ya za producteur musu yona le grand producteur na habité so akoya héritier ya weli héritier ya weli mais na moni famille yango bola taka ba vexes héritier ko fanda wana famille yango ka ba vexes si bo na habité ba mapango ezokufa na banzoto bo héritier boni bien qui meza héritier très bien donc héritier
tomoni yo mpo ozalaki parmi baproducteur ya makasi oyo babetisaki fali mpo pa baconcert na États-Unis. Yo betisaki fali combien de concerts? Only one. Kaka moko. Na mboka ni? Na Houston. Elekaye bien? Très bien. Complication à recette ezalaki te? Non. On se retrouvait quand même? Yeah, très bien. Yeah, je me suis retrouvé. Ok. D'abord, Kinshasa nzela moko en famille kaka. Toye ngai boye lo bane mingi te ko kine fande lo ba mingi te. Toye ngai madame na mwasi na ye de toye ki bon concert a fallu 4 personnes. 4 personnes. Concert a fallu to betia on ka biso mi balite. Toye ki na ba petit frère na mi bali mususu Mabele Chabani tonton Patrick Ange Kayumba le directeur de Houston bangonyo to sangana ki yango to betia ifali. Mais concert il est bien ma solo pena kitoko. Voilà, merci beaucoup. Alors, Prince Yawel, tu as okende vraiment na moi souka. Na habité tout le monde on a ba comédien te na mona soko yekin ba vie de loin ba lava balanda botambola na bango to mais tout c'est comme si ba yebite ko ça. Mona batu na kati na kika samedi donc na samedi na lobi cette fois-ci je dois d'abord faire mes business. Moni na ina mboko on a se reposer. Moi si ya petit frère nanga Armandine Moti mannequin Nzambe, il y a même mannequin Nzambe pour long jambe. Laura Karine Yaweli madame ya Poto Sandra Sombi bon na benga bango ba mannequin Nzambe pour ba long. Karine Yaweli. Kombo madame a parlé. Karine Yaweli za leki na ngai. Ah leki na yo. Karine ya na bika Gloria Yaweli. Gloria Yaweli petit moi na pisa suka. Donc na yaki na bango yesko Armandine Moti abima kini depuis kala saliba akoli alikunga na 2 ans. Donc akoli libanda on faga azonga mona kini aka moi kini. Donc soto aka na kataka ya mo kan to sala accident okanga ba frère. Donc a comprendre ndeli bazo kumba ba kota banga ba grand chofa ba na kini. Makamno sele kana ngo bien na comme na gloire ya Nzambe mamboleki bien to na mboka na biso on se sent en l'aise, on est vraiment to bulaki oza pe na matanga pululu depuis samedi. Ma question ba vie de loin ba na kutena ba on a noté pour na ye na eka vendredi. Donc non na mona bon ba ndeko nanga lava c'est mon vieux vie de loin masana ngai to kutena noté mais to kuta na biso boso nga mona na ba on fait na filmer. Kasoaki vendredi fallait que betata moi prochain na matanga pululu. Nae te na longwa vendredi kuna na l'étage na saliscal na France na zu avion to comme à 19 avion que tu fais to matana on ka nzambe ndalinga bane avion na ba pe na problème et na pani mon bateau ba yaki bateau France ba yaki vendredi samedi passé hein samedi passé ba yebi avion to ina ba problème porte zo kanga maté même porte assez mais nzamba sungira biso to komi bien donc non na mona bonté mais to mona na bango. OK, merci Sœur Pauline Lumumba, Sœur Nathalie Neymar bandeko to bolandi biso mo vieux Louison Mbate Angèle Moussoeli Makizembe Aïssam Ezoba le prince yo yebi na habité moi mabanga pe sala moi bien poto komi na vraiment suka bato ba ebele playboy ansi makengo babi mignon sur mignon nana ba petit na ngai ba jires bakamba wana pena donc master ya petit frère na héritier ya ole bakoli sika mo legi moto rane na kana biso to ine donc yeso ko tuni ba nini ba bien nini ba capitale ya pays tout azaoyi ba on a bomona donc le na moni aza awa il pas ingénieur ya yesko ingénieur tonga bilo belé tonga mana kin yem tazo sala ba bilo ko le qui vient nga papi bakamba na pesi sœur na ngai Titi Bolumbu ba Francine Bolumbu na pesi bakamba na pesi bango mbote Maison Blanche toujours côté à papa wana madame Maison Blanche wana madame na pesi papa baton pe oboka batum susu ko boka mususu amo buleni to woli saraye mo ga bomaka yo okumi saga bomaro te to to bito boka batu jana Rwanda boza swana dossier c'est là quelle la polémique Rwanda mo baza déranger fort nga congolais Rwanda déranger ngaken lion zabo agwaso te a déranger ngaten blo mo fait to régler encore parce que moni dans la vie souvent dans la vie je dis ça toujours, quand tu réponds les imbéciles par le silence, un jour l'imbécile va te gifler devant ta femme. Souvent, il faut régler des choses comme batu ba régler. Au moins, batu musuba comprendre makambo o bisoni tinga prince. Na rampom na mutute.
na déranger avia mutute na mona mutu na lekite na finga mutute jamais mutu rolo bakinga na ndaku ni fa na otonga mais mutu mo batumo ba déranganga na zalaka wana te na zamba ba déranger tant moulai mais tant on a répliqué ba musu ba mona ni oh ya leki na TV attaquer bo menega come to talk to me face to face like mano mutu ba robi sangati de faina régler ba blom si on dit na loba nga na tuna mutu te o tonton Asombi Malcolm mon pote Terry Asombi Yola Asombi François Leroux boloba gini nga na tuna te nga so déranger nga na pas ken strombol de Pythagore na TV aussi la missile outia iki voilà yo tonga non ko liste bon apesi pe na profiter pe na pesa petit na ngai petit frère na nga Ange Kayumba félicitations na monaki l'équipe ya kasala ki ba don voilà donc et ça là qui a bien yango on photo et demboka obamsu ba comprendre pourquoi mutum so ken nga na mbongote na pe pauvreté na mbongote na pauvreté pour na lukaka voilà mais mutum so romona o amone clamon et ça les jalousie pour bona mboka on a yo on a facilité yo comprendre parce que nous on mange avec les orphelins voilà. Nous on mange les gens au bino baba basse classe pas na nga muta basse classe ati pour na nga mutu za mutu biso respectera bato wana ndenge chungu kitenga respectera ndenge Michel Komunga Zalo les gars viennent nga Nestor Toloto la respectera bato biso respectera bato c'est pour cela nzamba zo pambola biso donc sozo mona mutu mo bozani na poto ana facilité au mona vient na yo grâce tegemene vient na oka kolata alataka mbonga ko sa business yo belo nga sala na mboko te est-ce qu'il faut na go biso ke na bona à Guasso. Merci Landry Nzenza et les bébés de la presse te souhaitons mes condoléances auto kufisa grande sœur ya mère na bango auto kende toza toujours na matanga merci to suki wana bolandi prince yawe limiste Vexas balobi muto solo la très bien makasi Mutambongo vraiment santé balit avec ça si ba landins en habité à so cosa ba montre avec ça mbati avec ça donc nous surtout les autres tambola ndenga avec ça kaka donc merci beaucoup mais et ça la bien ala taka bien mais akabaka pe bien mais sanga ngamote bato ba yibi baze belina mutambongo te mbati za Versace mbati za baba mbati na ngo griffe morote Versace yango mbati za ngo baba koza nga jamais griffe o za ngo baba o na somba ngo kutso na Walmart tuna bato ba na poto ba na somba ngo so kombe so ki ne simplicité fort ken oh $9 yo la ta eloko $9 ken nana ba nabia yo la ta eloko $9 baketi déjà non les ano langue ko benda la facture langue ken yo pour la télé à $9 c'est impossible. La Bible nous dit que le riche ne s'invente pas de leur richesse, que le fort ne s'invente pas de leur force, que le sage ne s'invente pas de leur sagesse. Biso to vivre regarde to rochani parce qu'on sait respecter les grands parce que nous on a grandi avec des grands intellectuels. To kolani tina ba Mike Konzo, ba Inosa Machaka, ba Michel Komunga Zalo, ba Chungu Kitenge Mabenge. Wana na ba viena nga kati o ba fulinga petit na bango. OK, mon pe boye na ke pe pa Michel Zalo Komunga na baki basket na dina en chic ba viena sko barabata ba polémique te yango zo mona ki biso na poto na batum susu mind ezande monte poto na boy na ko tsona ba polémique ndenge fois mai kalamba ya zo sakana na ba serre na États-Unis wana est-ce que ba histoire otoka que ça la bino bien que frère mo boto ebi frère en Christ wa la taka ba costume tout ça mais akoya kuna basi nyoso okuta kuna donc bilanga nde azo ya ko sakana azo ya azule ki azuyo polémique yango bojija ki yango comment tant que bino bato bozala kuna siko ngape na yeba ba makambo wana ti ngape na yeba ngo pona zaka na bakoya wana te pona landa mambo batu te na kipaka makambo batu te moni nga na boy dans ma solano yebi yango te na yeba ba makambo wana ken moi je suis parti aux États-Unis pour travailler. Je dis toujours, je suis pas parti pour regarder la piscine. Na kenda te ken yora, na kenda te nata la vie à mutu. So lelo on a ngobeta masolo ntia petit na dadi Shabani. Na petit na dada Muzinga, ba petit na ebele. Na komi ko betensi ba masolo na bango, na boma bango ba Gladys Basilo. Na rozwa eloko te na kipa ravi ya batute. Et pour mission e bandi eloko na sepeli. To clôturer nango pe ndengo lobi nga mabonza na nga na kenda wapesa ba orphelin na kenda wapesa na ba homme de veillard bon bana Congo
vraiment bonza o pena nzamba kozwango na considération eza ba mabonza o yazo sala kena ya bimisi ne ba mama na ba maternité na peso frère en Christ mabonza na na peso pasteur ya onvama oyo botola nga so mwasi na nga ya pale donc vraiment bonzeza ba mama bakangami na hôpital aya bimisi bango eza na combien de pasteurs na mboko batamba na bakara minene bakenda bimisa ba mère bongo te. En tout cas merci Prince Yaweli. Merci vraiment. N'habite ya bak César. Ken nene bisolo mona. Eza te poto na TV ken na lingaro makasi. Na kosote na lingaro fort nga na elo bosala resala nga bien. Na lingande bozana kibomoko. Na lingara lekechu fort. Na lingara Mike Lokamba skin. Yepe na kende pe na legal ya chache na lekechu ba bon na bango pe ezali. Na lingaro makasi ken parce que yo ozara lisusu mastananga to comme frère. Bon na lingande na mono na buzo baté et puis surtout ken na biso babilo rono sala po tambola. Respecter ka ba basi. Pesa ka ba basi respect makasi même ba o sara na ba gloria olangi bango tout wana respecter ka bango yo moment ni masono eza bat ba on senti ba on monra différent. Soko zara mutu o ba chrétien comme obi ko loba o lekika mbamo bandi ko take batu keni omona surtout basi mamno ando kita yo moko otio loba so muta chrétien o yambangu na miko te yoka donc conseil o pesanga eloko na lobi so comprendre ngo eza boye ba bo maman na nzambe si papa ni père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Babomi moi na nzambe ken babomi moi na no olimbisi muto asu na fête. Bato ba kota paradis. Mais bato ba ke teka na église. Jésus que ça banga teke bato ba zaki belé ba oti ba gambela ba somba zigida bazaki belé ba ko beta Jésus mais ayebi ke ozandaka papa nanga. Alors ça bon bima ozandaka papa nanga mais Jésus l'avait fimbonné les gens mo sekbené les gens beta batu fimbo parce qu'il avait raison. Au moni personnalité ba somba ngote il y a des choses OK so muta committee na point moko a toucher famille na toucher ba parents na yo so za mobali il faut hotel melango don't worry about all the people ngana kipara mambo batute na sara oyanga bango bakansa ba batu malamu mais to moni loko ba sala ba parents na bango te toujours polémique kolinga basi baninga ngana États-Unis mutu mota soki na linga mwasini ko boma baninga ba melango masanga ozomona na lobi na sens so muta toucher personnalité ken personnalité ba somba te so muta toucher famille na yo il faut loba mais oya basi ko chrétien basi neti sera na Nathalie na Neima otuninga yo kanisi pona bina mona giete na na polémique aza sero na ngai aidanga kuna mambo ebele nga kuna okenda Bijan kutu na okenda Bijan sera na uto soane okenda Bijan pesa nga kutu valise moko boy kutu bref ken na lingaro mingi ozande ko mo boy otaka nga na ba problème te erniso ya woli nga famille boy ngai boy te ken oidanga na mambo ebele na kina Ansi makengo azali le playboy mais ermso na bengaka yo ken edenga na boy osela ngango yango tolinga nga na yo mais respect voilà respecter basi nzamba otombolo merci tokati wana la ndezenza